akufi mutanyokoli ya Jani eza Labrine. Bakosi. Bakosi. Bakosi nous ndeko ya Labrine. Labrine aza mwasi totika ko surcharger ye. D'accord? Pourquoi? Na moni ba mibali ebele na poto ba sel ba interview ba condamné na moni tam doit tomber le boko tike bana Labrine ngana za charge na bango. Na monité ta kisasa na monité. Labrine a mutu a peine ba erreur. Eza jeune biso ba sa poto ba sa poto ebele to za ba femme saine. Voilà. To kabona mibali na biso ya Labrine za ka mabepo mutu akufi. Ozo comprendre. Voilà. To bo mibali so to benga na ba mibali na ndako. Et puis mobali ye moko ameki vi na ye na théâtre pe na réalité. Na théâtre ndeni ya Jani babi mwana malamu. Mwasi abimina mubali mususu aye kozonga ya Jani azomema même bana. Oh tout bazolo bana eza bas histoire. Nandimite Labrine étant une femme, une dame et puis aza congolaise akoyeko to ba bantu. Akonga aza mobali so maintenant c'est que bakabwana ki déjà akomaki libre. Yango moni azope ba relation na ye. To mona ba mission ya Jani Salad abiso ka kufi muto azanani Sylvie. Moi, je suis la plus humiliée dans les réseaux sociaux. C'est Mao, on a un téléphone. Ngai oyo miso to salanga na ye na téléphone. Voilà. Sikoliko na ngozani. Akufi, mais comme na on ba mama bana ya Jani. Ba mama bana ya Jani, na te bana baso za combien? So ko boti bana basi to kalakisa mona nzela ya lo sambo. Lakisa mona nzela ya l'école et puis ya suka bana ba bala. Soki kaka toki omona mako zwi semi boko mona ngana biloko nzoto nyonso. Biloko nzoto yo bano za charge na bango. Bo yo so zwi charge ba neti tata yo montande kono 2 minutes. Na lela toke Jani na libulu. Toke Jani na libulu. Ata yo mo. Mais 2 minutes azolela ya na ye. Azolela ko lekeni na libulu. Et ça lionine quoi. Nzemba libulu. Nzemba libulu. Non, c'est pas normal. Ça va comédien monsieur pour se condamner pour la liwa ya Jani. Oui. Connais 2 minutes muta futé les billets. Ensuite yango zole bato libulu awa aye moko tunanga na bisa 2 minutes afuti bien ye moko no simta futa lié ayo kwa olela na libulu na libulu oh c'est quoi ça? Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Pullmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines, à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngulu, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. C'est le Toyokozwa ya Jani. Toyokaki ya Jani a Koufi, mais enfin, le Toyokozwa à un aéroport international de Kinshasa. D'abord, Koyoka ya Jani a Koufi, yoza parmi bateaux aux Alana ya Jani na Kinshasa. Et c'est là qui est bon. Et l'autre, Ah? et l'autre, Liwa ya Jani, c'est le côté. Mponga pena kufa mtu akufa ya mtu atika libanga zate. To kufa biso nyoso. Yake pe manae. Donc ba mabe ba makambo belé. Et tu na biso tu na bomo. Biso tu na bomo to prendre conscience. Voilà. On a ko lo bango wana. Bakza mtu na ya. Mais liwa na ye toyoki belé par rapport à Babi. Si a Koufi mutanyokoli ya Jani eza Labrine. Bakosi. Ah! Bakosi. Bakosi Nous en école il y a Labrine. Labrine aza mwasi to tika ko surcharger ye. D'accord? Pourquoi? Na moni ba mibali ebele na poto ba sel ba interview. Ba condamné na moni tam doit tomber le boko tike. Bana Labrine ngana za charge na bango. Na monité ta ki sasa na monité. Labrine a mutu. A peine ba erreur. Eza jot biso ba sa poto, biso mo sa poto. Ba sa poto ebele to za ba femme sel. Voilà. To kabona mibali na biso ya Labrine za ka mabepo mutu akufi. Ozo comprendre. Voilà. To bo mibali so to benga na ba mibali na ndako. Et puis mobali ye moko ameki vina ye na théâtre pe na réalité. Na théâtre ndeni ya Jani babi mwana malamu, mwasi abimi na mubali mususu aye kozonga ya Jani azomema même bana. Oh tout bazolo bana eza bas histoire. Na ndimite Labrine étant une femme, une dame et puis aza congolaise akoyeko to ba bantu. Akoyeko ngaza mobali so maintenant, c'est que ba kabwana ki déjà akomaki libre. Yango moni azope ba relation na ye. To mona ba émission ya Jani Salad, abiso ka kufi, muto azanani. Sylvie. Tout le monde, moi, je suis la plus humiliée dans les réseaux sociaux. C'est Mao, on a un téléphone. Ngai obi misoto salangana ye na téléphone. Voilà. Sikoliko na ngozani. Akufi, mais comme non, c'est ba maman bana ya Jani. Ah! Ba maman bana ya Jani, n'était pas basi waza combien? Soko boti bana basi to kalakisa mona nzela ya lo sambo. Lakisa mona nzela ya l'école et puis ya suka bana babala. Soki kaka toki omona mako zwi semi boko mona ngana biloko nzoto nyonso. Biloko nzoto yo bano doit charge na bango. Eh bon yo so zwi charge ba neti tata yo montande kono 2 minutes. Na lela toke Jani na libulu, toke Jani na libulu. Ata yo mo. Mais 2 minutes azolela ya na ye. Azolela kolekeni na libulu. Et ça lionine quoi. Nzemba libulu. Ah! Nzemba libulu. Non, c'est pas normal. Ils ont ma comédie monsieur pour se condamner pour la liwa ya Jani. Oui. Connais 2 minutes muta futé les billets. Ensuite yango azole ba tulibulu awa aye moko tu na na bisa 2 minutes afuti bien ya moko no simta futa lié aya kwa olela na libulu na libulu na li oh c'est quoi ça où allons-nous
moto bacomédien nini yo loba vérité tant ya jania na bomo bando solate bakosa na kolela yo muta vérité yo muta banquette na oyeba sute amiyebi bamiyebi mais moi sini ya jania regretta katia zanga na la brine nayebi te on osuki teno raisonner te mikolege bele tokeit la brine kaka mais yo lelo yo à part yo na Karine Mokonzi muta zokotela la brine azate ozokotela yo ndeko na ye o na mwasi na mwasi na epesa 9 mois na libumu mbasi oyo bazotelemela la brine est-ce que bolingo na bango baswana te baboyana te nani na bato tu na se ya moyo na asala mabe te nani matie na biso tosalaka mpe mabe te yaya o batika biloko wana toza basi toza bato mwasi okomona ofinga la brine landela se ando tia mpe ya jeni misu oh mwasi to ofinga la brine ando tia mpe ya jeni misu epuis eloko epesinga kanda ndeko merci nayebi koza na susi makasi Maxi yo za na mukanda il fallait kaka okende ya jani batokisana na ya jani ya tokisana elaxini na comprendre sana elaxini batsala nga loba na ko loba na sala nini basala na po ya jani apese zemi ya pese ya jani mukanda ça qui ngote poani Maxi tu es méchante mais babi la brine 16 ans mobali na yo pena yo princesse olingi nga 16 ans Andrés pour ça ça maboka Andrés bosh bodi boyoko misanga nga bote na finga tout beta makofi na ta place na beto makofi nga nga boka ye pas à comédien quoi yo comédienne nga maboke ngona za na siko mobalo bosali 16 ans yo bo pese mukanda pani comportement de ça mabe comportement de ça bien yango goma tina 3 bana ah oui boy talinga Andrés batu bako yina yo ala Congo ngai oyi na makabo oyi na ngai ninga eza vinanga tango mama ba ya jani azolela yo zo mona ni ya jani akendaki normal lelo azongi koli ngano toza da zéro mal ça fait toujours mal parce que ça moi ni ba réalité ya poto yaya oyebi on peut oyebi yango na yebi te pona kenda poto te to ka lisolo de babasi ba biso basi ya poto biso basi ya poto ya cho ngano kenda te na to yebi maso ele kaka kuna to benga na ka mibana na bandaku parce que mundela pesa so priorité c'est ça non so ya mabeka ndende kwa kufi comme de kwa kufi bon ete ebe saka mibala ya poto botimba po beba ka to la procédure à divorce moi sinanga impoli moi sinanga boba aka poko sabino enga kutute enga vungule tiake nga pa na ngate engate nga somi na buko boro buko boro buko boro so c'est nini somi kukuta boro obi ko zando kinana obala yo tangolo ba makambo na mobali déjà moninga o muto za takolula no ngaite poso lulinga osali perte na mobali yanga linga kande na zaboye mais la brine yo na ba obengane na mort tanenga zolela mais moi la brine asalaki déjà miso batu nza masalimbisie ata boboya mona corps so no perte ata na lobby ata lelo je ko ba ota na télévision et sili la mais mobali so baba osokole ba so boya ba ko sabe na église na mpoka ko sa le côté atikana le côté la brine azana zaneka na mwana tande ba dozo kane ba obeta ye oh ba beta ba yuma ba yuma so ngazaki la brine kana kata morgue wana ngata Andrés nenga na ya après to ke na salle po obepoto mboka mibeko muto banga ba refoulé ozo comprendre moi mbanda so pimé masoka mama bango Omonga so kina lembe bato bazotala biso ebele so kina zaki na salle nenga na kende mutanga simba zate balungu ba osate mwana mama mutanga simba zate na poto wana mutanga simba zate ya brine otala poto sisana yo conseil no pesa na ye na humiliation tout ba pesa oa molongi zwaki mi ata mokile boyo nzamba boyo te tant que oza na vie opema nyonso petel eleka mais elongo na osenga na comme promettre bato oloba so akundi ajengi lelo lobi leka loba n'est pas père oba na polité aloba balaka nini na moto c'est ça akoloba la brine ko banga mutu te muta bangi sote o sakana na yo video ba benga na kena keno na justice bosamba muninga kufi yozo kumisa ye na kumisa loko ni mais ozo kotela ye ozo kotela ye na kotela na négliger ya kufa a mutu ti yo to boka banana solo la brine kufi oboko la ba boni boyo ko mais to ka pe ba comédie belé ba na l'art est-ce que ba contribuer to conseiller to benda ne de Londres père na si appelle ça déjà message d'immigration à Londres ya Suisse ba Londres sali nini azonga te ya azonga sisi te avandana oh mais wala mwasi na ye nani o nani ba mi olobi de Londres azonga Suisse te na problème ni azonga te pona nini ba même kana jani ozomona pe mabe liboso ba mabe ya ikuti bandaka liboso bande nos frères souffrent
ba souffrir bon. Moi ça oh ya de londo zo kumbisa na ko mo bimana. Nga yebi na ngate. Mais yo ben information. Yo mtoko mo bimana yi. Nga. Lekisanga te Na kenda potote. Mateni no za poso violenga Alexandre. On nga violenga. Nga viola. Tozo solo la. Na boyi na nga. Bande ko tu batali yo message no pesa bango attaque frère. La ya Jani na kimia. Soko mono kono kimia te oyepa na muta désordre to beteni makofi. Soko golo ya Jani na kimia te oyepa na muta désordre to beteni makofi. Oto akana kanga amona na musika sko toza sika moko. So mono makasi ya osimbanga. So makasi te leka. Poso na kana ko za musika na ko beteni makofi na bando pe ona osom. Eza ebembe mawa. Yozo lukaka ba problème. Photo bunda. Bo bunda na nani? Na oto lukanga. Nani ozokana? Ye. Ami yebi. Maside. Masido sunani. Alexandre Keiko. Masido c'est qui? Je ne sais pas. Mathieu Batindio. Masido Ninan. Mathieu Batindio. Nabi Masido. Les gars Mungwa. Yagabi j'étais sali. Alexandre Kendeko. Merci beaucoup. Courage. Yani. Kasi ya matangati. Mais ya Jani courage. Courage. Mathieu Robinson comme ma biawa. Makambu nini ndeko no akufi. Tole la Jani kasi. Merci beaucoup. Mais toli organisation qui chasse les appels et les kakutu ya poto. Tolingi po ewa ba mena masala na mboko ni na André Kimbuta na bien tosola nan mais na minicho toza presque 22h il y a pas beaucoup de comédiens bazawa ah mais na Kimbuta uninga kufi ba cha drink pour aller na sa kutia o mablo ne ya sola kuti pardon Mathieu merci beaucoup on est presque à la fin merci tout le monde donc c'était Mathieu Bonchi en direct de Lenga Congo Télévision merci à Papa Léon Mbalalala depuis Goma, Moutapesi Valère Nabana Goma, ingénieur élevé Kabui Kwayebi, merci à ingénieur Blachard Machili, merci beaucoup à Pablo Kini déclarant, les grands déclarants, merci beaucoup, merci à Yannick Ndoulou, la mon invisible, la bossanité fiston, l'impeccable fiston, bulldozer, l'impeccable respect pour tout, merci à mon sponsor Chris Ramsès, le jeune producteur. Oyarota la Mathieu Bonché, Nabosanité chez Djonga Akula. Bientôt tu roules à Paris, c'est Djonga Akula. Respect beaucoup notre patron. Merci à PDG Monsengo MMP. Autrement dit Tonton Kolo, Banase Mendoa Oye, Basakata Oye, Yannick Kini à Rombox. Je suis fier parce que je suis à Tchangou avec Yannick Kini à Rombox, acteur à film millionnaire. Oh l'ongol sabiso Sony la joie Amado Pichuna Mama Lisa Loboko Torolela ya Jani Fay en direct na aéroport international de Kinshasa et pas ba Eric Bisidi ba la joie Amado Pichuna na Bosanité et ba Masatou Batala Rabiso. Il faut bien travailler parce qu'on est en direct chez Mathieu Bon chez Lenga Congo Télévision Moussala et les Kamalo Bana Ebele. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à mon Konzaba Visa Ribé Onembo Atiki ba comédien Ribé Onembo très fort comme congolais. Boko le la trop na masola ba visa Luka Ribe Onembo ndeko ya nanu Onembo reçoit visa Schengen au la Adidas Arena, Fabregas et pourquoi pas Félix Oazé quoi. Et merci à notre pasteur la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbiye. Rendez-vous le 19 mai au Stade des Martyrs. Et Royinda Mabe parce que Tokoyemba, Toko Sambela et puis tu reçois bénédiction. Yo Sambela Rawapi. On se retrouve. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille m'a trop sur la tête. La seule qui soit timide, on a quatre fois où je vais dire là. Chef, banda la bande comme moi si ça fait une année. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, bilo que ça pour ma vie là, on le connaît qui c'est un d'accord. Papa. On y évite que le laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de cana. Solution ignorant, c'est là ça. On dit oyo, séminaliste suppositoire. Oyo, séminaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On dit désostril oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que traitement nyos tout. Il y a hémorroïdes. Mais quoi yoko banda ko pakulango, on a nzoto abiso ba papa. Ce qui bon lingi, on mesurait ba centimètre non avant banda ko pakula. Pour mo ko loko ça, on ko mesurer les sous, on ko mona que borax toujours champion. On comprend? Parce que
balakisi yo okozonga esika mosusu te na Congo kaka na laboratoire mais ya misine et puis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi ye bakokosi te wana nde akulunga eki bores oyo mobali na nga asalela bores oyo soko na bores oyo te me mobali na nga nzoto nezonga ya bokibe omoni bapesi otopresente yo esalami na bapharmacien congolais docteur Pichu Tondele yebi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les banda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres la biso na ba tradi thérapeute ou ba naturothérapeute. Et où y a biso donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yede savant